Ya solo bandeko balandi radio télévision kimbangiste bana papa Simon Kimbangu mbote na bino banso besika bozwami na mokola lelo. Ya solo ndenge zali bomesona na biso émission na bino bokolingaka mingi oyo bokokotisaka tango noso na bandako na bino pona kolanda yango émission masolo. Émission na biso na mokola lelo ndenge tokolobelaka yango ezali obele masolo kasi ezali masolo mosusu te masolo ya nzambe pe ya monene ya papa Simon Kimbangu pe lingomba na ye. Kasi na mokola lelo bandeko bana papa Simon Kimbangu besika no sobozwami lelo tozali komona tozali na kati na mois de mai. Oyo towuti komona bandeko bakimbangiste besika nyonso batambolaki pona kolakisa na kati na mokili ete nkolo Yesu Mesia abotamaki le 25 mai. Kasi bato mingi bazali na mois ketiketi bazali komiye bate eske na yango na mokola lelo na kati na émission masolo nde to bimi na kati na mboka France pona koya na kati na mboka Grande-Bretagne po ete to solo na bandeko masolo oyo bakolakisa biso date ya naissance, la vraie date ya naissance ya nkolo Yesu Mesia. Na yango bandeko bana papa Simon Kimbangu ezali wabino ndeko Papa Lambert makwemi mondenge boyebeli yango pe na mokola lelo awa na kati na mboka Londres tozali nazali na lisungi ya ndeko na biso oyo azali ko salisa biso na de caméra yemoko asimbi yango ezali nde yemoko Papa Fanny Ramazani oyo azali moko kati na directeur technique awa na mboka ya Londres. Bandeko na ngai tokokende susu molai te tokomona na kosenga na ye moko ndeko na biso Papa Fanny epai ya simbeli biso na sima alakisa biso bandeko toza na bango na mokola lelo oyo bango yo nde tokosolola na mo masolo oya mokola lelo ya mbotama ya nkolo Yesu Mesia. Bandeko na ngai mbote na bino. Mbote papa makomi. Merci ezali sengo mingi po ete papa merci na pesi bino merci pambate ezali na komikitisa oyo nzambe ya kolingaka bino bolakisi yango epai na biso bandeko na bino na kati na Ratelki Europe na émission masolo bondimi ete toya to solo la masolo oyo pona kolakisa na kati na mokili vraie date ya nkolo Yesu abotamaki. Na yango pona kobanda émission na biso na kosenga na bandeko o bazali kolanda biso na mokola lelo ngai na yebi bino kasi bandeko na biso o bazali kolanda biso na mokola lelo bayebi te Papa Lambert makomi mona Papa Fanny Ramazani bayambi nani na kati na plateau na mokola lelo yango na kosenga na kobanda na loboko na ngai ya mobali ndeko na ngai epai yozali omi bimisa soki kombo na yo pe okosala kanini surtout awa na mboka Londres nyonso yo ozali nango bimisela biso po ete bandeko bazali kolanda biso bayeba soki yo ozali nani. Papa natikeli yo maloba. Merci Papa Lambert na komba tata mwana peli mosanto ngai komo na ngai Lungutila Samuel bato baibilinga mingi na komba Papa Sami nazali pasteur kimbangiste awa na Grande-Bretagne pe na kati na fonction ya évangéliste. Merci papa révérend na kanisa bandeko na biso tobuti koyoka ke ngai déjà na loboka mobali nazali entouré nazali na moko na kati na papa révérend oyo azali na loboko nanga ya mobali toke na loboka mwasi papa na ngai omi bimisa soki ozali nani po ete bandeko bazali kolanda bayeba soki yo pe oza nani. Bon merci Papa Lambert nga kumo nanga ezali Jean-Pierre Kalonga nazali grade nanga nazali pasteur na mboko ya Grande-Bretagne fonction nanga nazali inspecteur pour l'instant donc je crois batmi babenga Papa JP de la Mukuse. Merci. Merci ya solo bandeko bozali komona ke nazali étouffé na batu minene pembeni na ngai kasi nakobanga bango te lelo nde tokoyeba likambo nini oyo bango bamemeli biso na kati na émission masolo ya solo ba papa na ngai ba papa révérend likambo liboso na kotuna bino bomeka nanu na mokuse kolimbolela biso ndenge nini date ya le 25 décembre ezomaki na pesi bino maloba papa na kobana na loboko ya mobali. Merci papa journaliste
c'est vrai mutuna na yo vraiment ce qui plutôt landela yango to kini pena ba détail pena to bande bandeli de cause abiso pe 2 heures de tapo ko ko kaka pona date on a le 25 pona ka question wana ka lobi le 25 décembre pona le 25 décembre oui. Mais to ko zango na pousse pas pambate na bilini na biso ezalaka na caméra ezalaka batango yo ba kokatela ka biso. C'est vrai papa journaliste non tu ko loba pona date ya le 25 décembre toyebi bande ko na ngai batata na ba mama nkolo Yesu abandaki musala na ye tango akotiaki 30 ans. Mais ti tango akendeki atikaki lingomba te. Atikande bayekoli bazalaki wana bayekoli bazwaki nguya ne totanga wana bukana ya Joël chapitre 2 ke bazwaka nguya pona nini bakoko continuer œuvre oyo nkolo satikilaki bango. Bango pe basalaki. Toyebi malamu na bolamo ke nkolo Yesu ti bana ko sala misala na ye to ya sala mission na ye bandimaka yete déjà ba juif bango ko bandimaka te kazali mwana na nzambe pas ali nzambe na simana yango ba yekoli ba ye ba bandi ko sala misala na bango ti pe bango bakendeki. Alors to komi na 3e siècle donc vers les années 325 nde lingomba to christianisme ba yaki ko reconnaître yango ke ekoma religion moko officielle. Na reconnaissance wana oyo lingomba o christianisme ezwaki alors batu bamona kieke il faut nkolo Yesu ba banda pe ko fêter date na ye pamba te ba ko fêtaka mort na ye Pâques mais naissance na ye ba banda ka ko fêter yango te. Alors date one wuti wapi ezali ne banganga nzambe bavandaki na oba be concile biso bakimangiso le 6 avril bambuta bamatina nkamba bakei na conclave. Donc makambo yo ekokama na nkamba bapando pa bakimangise bazali to komi usali ko babiki à partir de lelo date la biso de naissance ya kolo se ba ekomi mukolo boye bakimangise partout ozali to bando landa date wana. Alors ningi pesa ki na nkolo Yesu banganga minene bavandi po ete bakoka kuluka date nini bakoki ko chapo te nkolo Yesu pardon po bana ko fêter date de naissance ya nkolo Yesu. Alors nde bavandaki baye komona nini balukaki badate ebele bachaki badate ni badate mais baye ko koma na conclusion ezalaki na fête moko oye banaka koleka fête yango ezalaki fête ya Dieu Mikra. No azalaki oyo azalaki na misala ya mabe fête yango banaka ko fêtango du 24 buto du 24 til le 25 décembre. Alors tellement batu babanda ko kende mingi na fête wana na obasaki bandimi na obasaki bandimité babanda ko kende na fête wana. Alors ba mona ki te pon ba ko stopper likamwana ba bi que non comme ça date wana du 24 nuit ya du 24 au 25 comme ça to chango date ya mbotama ya nkolo Yesu. Donc aki date moko conventionnel batu ba vandinde ba kangi yango. Donc na ibite soki mutune so ezali po ete to ko continuer. Merci à solo bandeko bozali komona ke na ebandeli na biso bazali kolimbolela biso ebandeli po ete date wana ekwakoya ya le 25 décembre. Mais papa inspecteur pour na yo n'évite ce ko compléter papa révérend na makambo ya lobby. Tant que na moi les kamori ko compléter les sous. Oui, tout à fait nenga papa Sami lobby. Historique ça fond moulaï. Donc to kozo na katité nen fait en ebandagité. Mais n'est question des alliés qui n'est là qui. C'est-à-dire on est ba romain. C'est-à-dire fait il fallait qu'il y ait là juif. Mais ba romain va pas y la bisouango. Chose curieuse, les gens va sortir la tendenge nini. Basaki ba colon qui ba juif. Tant ba longwe ba zonge pa na bango ba kena ba écrit nyonso ba Nouveau Testament biloko to ebele. Ba dit ko nous on a dit ba kenango faut à la caméra. Alors, nous avons dit Tibakenango. Alors, donc, nous avons continué à persécuter Lingomba. Lingomba besoin à Mounene. Fin de fait 3 siècles après, donc 4 siècles de l'Oba.
pour essayer vers 325 ba conseil examiné par pasteur à l'obidon au 4e siècle balembi abimi non bateau lingoma en vrai alors christianisme est commis religion officielle après vers 387 est commis religion d'état mais toko fêter moutongo mbota manaye nde bavandi balobi bien que date moko conventionnelle bali bon tout sera le 25 décembre pour la raison ou peut-être soutenir tout après pour expliquer la raison nini basui 25 décembre bayokani mais au fil du temps et je vais siècle belé baso répéter ba tout et ça date conventionnelle et tu ba écrit ou bien sur fouiller ou bien ba la muka ba vacances et tu la date ya solo c'est comme ça qu'il est là. Merci Yasolo papa inspecteur papa Yasolo tozali ko continuer kolanda kaka likambo na biso ndenge yango ezaleli mais ndenge nini kasi etikala kindeli bela date yango le 25 décembre mokili mobimba ebandi ko fêter mbotama ya nkolo Yesu ti banganga nzambe bato moni bangomba minene evandisi idéologie wana ya le 25 décembre petit bato bandimi yango eloko nini esalaki esko bato bandima make date wana yango wana pe batutina mokola lelo bayebi ke date wana ezali kaka le 25 décembre oyo nkolo sabotamaki mais na bino sikoyo bokoloba na biso nini. Merci papa journaliste. Soki toke na mokanda osé chapitre 2 babino soki mon peuple périt manque de connaissance. Au 4:6. Mon peuple périt manque de connaissance. Donc tellement banganga bakanga yango papa ezalaki banganga nzambe. Oya minene bango tu bakanga kango no à partir de l'année on sambela pardon to fêter le 20 mbotama yankolo Yesu le 25 décembre alors le catholique peut tant bailler kaka na likamwa pour te dire que église mère c'est les catholiques bango tant bailler ba imposer ngo petit lelo o yango monike ba bazo ko fêter kaka le 25 décembre te ezali banganga nzamba minene. C'était pas que bateau qui ba diacre non mais banganga penda bankumo wenga mankumo bantu bakanga kaya nde batiango na mikanda ti lelo yo batu ba ko fêter kaka le 25 décembre. Merci mais siko tokoki kolobake na invité papa pasteur soki pour ko baksa moi likambo ko moke parce que totel mona no moke place wana d'accord na bakse loko moko papa Sami à lobeli et ça problème plus ya système et bana ko tambisa mokili na ba siècle wana. Tout ça, bah, déjà avant, vers déjà banini. Tout ça, bah, premier siècle. Donc, c'est l'église qui a décidé. Ce que l'église est décidée. Na gouvernement, l'État, tout, partout, vous allez bien tout aussi. Na l'église, ils ont son pouvoir, on a dit. Donc, il faut dire, bah, ONU, bah, OUA. Mais elle, on a dit, ce l'église catholique a lobby. Parce que l'église mère est bien partie à Bango. Quand on va coloniser Bissau. Partout, Rome sera sur décision. Et tambouli na 4 coins du monde, sauf le monde arabe. Et qu'il exécution, même le gouvernement n'a bino, bazo comprendre que baza na c'est même il y a l'église, sans que bayi sabango, mais baza automatiquement dans sa église. C'est comme ça que ce que l'église a soit une décision, et baza ko tambouli, et puis partout automatiquement. Tant bayi ko coloniser biso, oh, biso na retard dans le bain. Voilà comment pression na bâti. Merci Yasolo tozali ko continuer kaka na mituna na biso to na kati na émission masolo mais raison nini est poussé bino bakimbangiste boluka date de naissance yankolo Yesu Messia. Toko banda na papa inspecteur. OK. Bon, alors ba raison où est-il bakimbangiste baluka. Nazo bana yali boso. Église mobimba l'église chrétienne. Ce qu'on a dans l'Apocalypse, l'église est carrément la Babylone la Grande. Babylone la Grande est représenté le diable. À côté si la fausseté belé, paganisme na kati ya christianisme et continue à néger ya kosaranate. Alors il faut d'abord le kolasiko mouli mosanto ya zo bimisa église na kati ya paganisme na kati alongolia na boko ya Babylone la Grande. Il faut qu'on corrige Babylone ya minene tant que kokoma côté ya conséquence ya puna ni ya date wana de va comprendre puna il faut to longa na date wana conséquence ya ko célébrer date wana ezanini. Alors bakimanzi va que ah to trouver vérité to koki ko tika na kati ya fausseté. Faut to longa d'abord na vérité parce que moi les amis fausseté toujours célébrer date de naissance il y a Dieu Mitra n'est pas pasteur à lobby. Il faut tout le Dieu Mitra là c'est qui? C'est un démon.
Bazo ba kabouta mais la même circonstance na Jésus-Christ mais bandi ko fêter fête en 3 siècles avant notre ère. Fête en na monde na bango kuna, na empire na bango. Il y a grave ce qu'on a détail mon boulot. Donc il faut battre bima na fausseté. Et puis 2 Balobi quand vous trouverez la vérité, la vérité vous franchira. Toute une vérité. Oh nzamba buta na katia mokili. Kufa na ye to kufeli biso po abikisa biso abutamaki toujours sepela na kukufa na ye tant que découvrir ko botama na ye mais faut tu en ndenge ezali tout na ya pesa biso vérité il faut tout bima na kati ya fausseté ya wana église qui mangisi mais le bébon ba fausseté nyo zakaka oyote o nyoso et koti na kati ya de christianisme il faut tout bimisa ngo polele banima la ko sambela les vrais adorateurs adoreront en vérité et en esprit. En vérité et puis en esprit. Alors il faut qu'il y ait la vérité, l'adoration d'abisso. Voilà la raison de l'éthique qui m'existe. Merci papa révérend. On a été sur place, on a raison où est poussé bino bakimangiste. Bon Lucas vrai il y a encore les messi. Merci papa Makomimo. Déjà papa à sa pécification déjà ni nango déjà explication malam vraiment na moni le sur le ko baxate mais makamsusu denga utiko bake ba raison pe tant to ko pousser kuna liboso to ko yeba da biloko nini we saliki po biloko ba utaki nango na nini o ba uti nango na le 25 nini na ba fête wana ya mikra ba mema tango pe susu na kati ya fête ya mbota mankolo Yesu ni na kaza ko sa ba détail pe to ba kino po na nini no so na fo elongwa po ete to so misalika mona nzela ndenge yango ezalaka. Parenthèse na likamona papa pasteur alobi. Oui. Dans la célébration il y a Noël né to sala ngolo lelo. Et ça différent na to célébrera Pâques. Tant ba bongoli fête naissance ya Mitra, Dieu Mitra ba commission naissance ya Dieu Jésus. Ba mimina ba symbole. Ba symbole au union sur la interprétation sur le pouvoir spirituel. Soit ça va t'amener la malédiction ou la bénédiction. Toujours utiliser bah sapin, bah croix de Jésus brisé, toujours utiliser bah étoile, bah oui, bah ou. Tout ça y a signification dans mon thé. On les a dit loko bah pratique bah symbole bah ça qui n'a pas fait naissance à Dieu. Ndengo autour tanga bah biloko wana bah sapin bah nini donc y a bah signification dans mon. Bah signification dans les alliés il y a dans tout le bagage. Si fait tout dans détail tout va détruire d'abord fait wana. Mais on va faire déjà. Ce qui au coco ça na so moi moké na yebité ce qui moi sapin kaka. Ce qui coco le bateau likamoko boye oyo na kati na ba kamunyo sona obiso to ba utilisaka. Ce coco de ce moi nini moko o limbo la bisango. Pour te comprendre. D'accord. Bon, on a Nicolas Sapin. Nicolas Sapin va tirer la croix et Jésus brisé. Et puis renversé. Et ça dit signe utilisé dans la magie. Magie blanche. Et ça, invocation du diable. Au moins, on va utiliser un esmoro barré de 2. On dit dollars. Bah, invocation dans la magie blanche. Bah, tiens, étoile moko. Sur le talibinte, au cas où on a confusion, là, étoile obscure, bâtiment, tiens. Mais bon, tiens, étoile moko est tellement licolo. Ce qui est une invocation toujours dans la magie. Biso so éviter tant de zokola. Moi tant so biso di kasa mo ba bi o barkake, botia na ndako. Ou di kasa mo epesa ka mayele, botia na kasa kaye. Mais bilo kwa sur na ne culture la mindele. Donc ba bani na sapin, ba bandi et puis pire encore, toujours le belaté. Et ça dit présence il y a Thor, il y a Père Noël. Au jour d'aujourd'hui, parce que tu sais que tu sapin de façon modifiée, ba le Noël va signer belé, on va utiliser Père Noël. So mon gars Père Noël le big Jésus n'est pas botama. Mais qu'est-ce que Père Noël a à voir avec la naissance de l'enfant Jésus? Rien à voir. Oh, Père Noël, représenté un démon germanique. Comme on est tort. Couleur rouge, na blanc. Bakma yébité. Au moins, on peut dire dessus, sapin. Et ça, arme moko. Au moins, les autres, ça sapin mot artificiel. Mais moi, les gens qui va sapin parce qu'on a besoin de baisser. Pour avoir tiré influence, il y a l'esprit démoniaque. Et pas là-bas. Pendant faites en mode 2 fêtes de Karama du 17 au 24 après le 24 au 25 déflement ou à Mitra donc nous se bloque tout wana donc ce qu'on a détail oh donc tout est dans l'explication là mais biso tout ce que nous on oh objet nous surtout et ça a 2 significations ce et ça la signification spirituelle il y a bien ça la bénédiction ce que c'est la malédiction alors juste utilisons pour te bénir.
Thor, Mitra, qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire de la naissance de Jésus? Il doit dominer partout dans le monde. Avec sa grande barbe. En description, il y a des mots germaniques. Mais papa révérend, on a invité. Il y a complété. Oui, ils sont complétés. Toujours quand la manifestation, quand il y a date le 25 décembre, il y a Kolo Yesu. Papa, ma commis, mon soeur, totali, tous wana nous Pâques. Ndenge batu ba fetaka Pâques. Nandenge batu ba fetaka mbotama ya Kolo Yesu le 25 décembre. Alors, muto ya sali recherche oyo, ameko limbela bisongo malamu. Asalaka ba démarche ko kota na ba hôtel ko se renseigner ko tout na bateau. C'est pas la différence entre fête ya Pâques na ya Noël. A kene na hôtel voilà ko tout na bike entre tous les dates là date ni bosala vraiment mbongo koleka. Ba bike non c'était donc date il y avait le 25 décembre. Puisque date on le 25 décembre donc et ça là donc folie. Pambate na fête on tout koleka bana ko fêter na tango wana di nuit à 24 décembre 25. Donc c'était du folie. Donc na butu wana ezala ozala nini papa journaliste. Donc tant bimta wa batu ba bimi wana ngala ko kena mwasi na yo ya zi mwasi na ngai donc ezala ki na fête wana on se fêter le temps on se fêter naissance Nkolo Yesu. Mwana etobi ke mwana ya nzambe metala ba folie zo salema. Bachango na mutu na ye. Ozo comprendre. C'est-à-dire que Esaïe babane ko fêter fête na bango 3 siècles avant bongo. Ba oto ba le 25 babi ah n'importe quoi stopper pe bandimi ba kenda ka la fête wana. Pour se stopper même pas bani ba ko stopper bandimi te bandimi bana kenda ngoteli bo. Bana kenda. Tant ba bongo ki sene ne zo ko munene mais fête wana ba zo ko stopper ka ba kenda fête à mabete. Ba ngazabi ba loli mais ni n'importe quoi ça peut stopper ba. Tika to ki sene za on fait. Bazo luka date naissance ya Nkolo Yesu et puis kostopi banimba qui dans la fête ya mabe ya ezaliste vous fêtez anniversaire il y a démon il y a du diable incarné dans mokili alors ba bité fête on est commis naissance ya Jésus tout célébrons dans l'église et le basali ba memi na ba rite nazo ba bien ba rite ba memi ba rite on a célébré pour ba mion na kati église tala dégâts de Babylone la grande azo même la biso paganisme na kati. Comme mutu na mokila zo comprendre te. Mutu asa suna tante pour te zote kamingi. Et ça la période moté ba teka na mokilo au na décembre. Exact. Na kati décembre ba comme ils a fête des familles. Na famille tout. Bana nous faut ba l'attaquer tout. Il fait tout ça la moi fête des familles tout lia malamu. Donc c'est plus fête que c'est le même botama quoi. Wizidi kwa beto ba
Ya solo bandeko bozali kolanda biso tozali koyoka ndenge nini ba bankumu mibale oyo naza na bango pembeni na ngai bazali kolimbolela biso likambo oyo oyo tokotutelaka tolo nkolo Yesu Mesia abotamaki le 25 décembre ya oyo tozali koyoka. Mais bapapa révérend nakoki kotuna motuna mosusu soki tokoki koloba nani vraiment a motivé bino o motivation oyo bino bozwi pona bosala ba recherche oyo ya mbotama ya nkolo Yesu Mesia. Nani oyo vraiment a motivé bino bozana mutu moko na sima na bino za ko motiver bino bien. Tout à fait, tout à fait. Tout ça ni to se présenter tout ça ba kimangiste. Donc tout na kati ya Lingomba. De Lingomba ils a dirigé na mutu vraiment mais chef spirituel, c'est-à-dire nzambe na kati ya bato. Si Dieu ne vous inspire pas, alors beaucoup changer maramote papa il faut faire très attention. Tout ça ba membre ya conseil communique des églises. Oui. Tout ça ba membre ya CETA, conseil des églises de toute l'Afrique. Donc pour changer le monene boye ba communauté na côté mais bien ou faut malibanda. Mais tout le monde ba telemela ki pe ba telemela ki ba suraki. Ah bon? Pas ba tant ozo longola ozo bouma ozo détruire il faut remplacer. Tant ozo remplacer il faut avoir argument valable. Date à 25 mai Bible à la mettre au défendre en mode. Mais date où nous avons des arguments. Nous avons tiré la Bible depuis la culture générale. Bible à la main, c'est-à-dire qu'il faut défendre. Donc, papa inspecteur, donc date, bande côté Zali Kolanda, donc date il y a le 25 décembre. La Bible, vous avez un argument qui est à côté. Mais si. Mais si le 25, oyo ngolo banabiso ke oyo mutata ko motiver bino. Mutaye ko motiver bino ndé à l'accident na argument na kati na Bible. Tout à fait. Mutuana na zolo ezali papa, son éminence papa diangé na continent. Oya motiva ki bino. Oyo de la bonzo da tiki pa azolo bake. Date oyo ya ngote. Bosa la ba recherche. Nzamba ko inspirer bino. Boko yeba date ya solo. Ah, mais papa date oyo ya ngote. Date zanini. Malobi nzamba ko inspirer bino boko mona bosa la ba recherche. Papa, Barché c'est salami. Et ça te bakimangiste, nous sommes les plus intelligents
les plus intelligents, enfin de toutes les nations du monde. Mais, grâce à nous avons un vrai Dieu qui nous a inspirés pour tout comme l'aboutissement à Makambo. Tant que la démonstration, il y a que commis. Alors, les connaissances vont comprendre que oui, sans inspiration, c'est vrai, intelligence et Kosuka. Donc, nous sommes papa d'Angenda Kontima à la base. Yemouto Tindi a motivé Boluka, Boussa la recherche. Tout ça, recherche dans l'intelligence humaine. Il faut aussi la prière. Mais Azalaki a obligé qu'il bino bien une fois. Non, à motiver bino comme bien. À motiver archive des alliés. Régis côté la archive tant à Zoloba. À motiver na une fois té na mbale belé à Zolobela, à Zotina Bokende. O bazo sa recherche bazoya, bo papa tout le monde bo abi yango. Tout ça mutumo tout cela qui fait calamité. Il est passé à dire rechercher depuis les années 80. A commis livre papa Yebisi Makambo Isayango. Et copiment. Donc, une recherche est bien suivie, quoi. Bien suivie, donc, Papa Diangenda, chef spirituel, il y a l'église Kimangiste. Autre chose, Longi. Sans lui, on ne pouvait pas parler du Kimangisme. Le grand bâtisseur de cette église. Tout ça, le Papa Simon qui manque. Mais le Papa Simon qui manque de la manière où Papa Diangenda l'a dit. Je parle de Jésus de la manière où Simon qui manque à l'obé, Diangenda continue à l'obé. Donc, théologie tout à fait diangendiste. Alors, bon, mais il n'y a pas d'autre théologie pure en dehors de Yawana. Papa Simon, Papa révérend pasteur, il pose la même avis que ou bien il pose la moutou, non, soit motivé qui. Merci, Nakuma. Il peut le voir, oh, il y a moutou, il y a motivé qui. Merci. Déjà, pas passer tout ça va passer Kimbangiste. Ouais. Donc vraiment, tout ça même la même idéologie. Mais vous avez balé. Tout ça va balé mais. Vous allez revenir pasteur, les inspecteurs. Mais tout ça la moutou moko yeso kamba biso. Azali revenir Kimbangiste moi si. Mais vous yoka naki ke tout le baka to kanga makana likamu moko wa. Non, na compléter ga moi mukega. Bon, likamu te compléter biso. Donc n'engue pas passer autour ba c'était Papa Diangenda. Biso nyo surtout, toi nous ko fêter date wana le 25 décembre. Vous comprenez? Mais Papa Diangenda la biki non tant que la biso di kambute bo banda ko fêter ka date yo. Mais tant ko koka beaucoup za vrai date de naissance ya nani ya nkolo Yesu. Aye ko tinda allez ba jeune bo banda ko sala nini bo sala recherche. Donc et ça l'intelligence na biso poko pendate. Donc spirituellement paix spirituellement mappé donc il est à côté à saliponi de que tout quoi découvrir comme que c'est vrai date de naissance y encore Yesu. Mais papa révérend parce que vous allez révérend pasteur nakati na lingomba ne vous allez ko tout est la mouvement tout ça pasteur église Kimbangiste. Mais papa inspecteur auto le banabso likambo moko que le 25 décembre nakati na bible ko démontrer on te pas batez à la quitter. Mais na bible le 25 bozo baso susu date encore c'est vrai date encore Yesu na bible ezali. Pour démontrer biso pe bande ko bazali ko landa ba yeba. Bande commune bazali ko landa biso pe ba koyeba na bango pété mais date en na bible pe mais le 25 temps sur le 25 décembre les ali. OK, avant de répondre à la question na zo amuke na oyo to na to motivé ki biso. Oui. Muto motivé ki biso Papa Diangenda. Mais tant ba recherche c'est salami. Faut yeba et si ka bato bazali Satan zanga raté. Ba ça ba recherche est belé. Mais faut que la conclusion va aboutir. Alors l'aboutissement muto a confirmé en ezali Papa Dialunga na Paul Salomon. Tout le chef spirituel, il y a l'église qui manque. Monsieur soyez les sous. Eh, chef spirituel, il y a l'église qui manque après Papa Diangenda. Deuxième moutaille comme motivé bino. Chef spirituel, il y a l'église qui manque après Papa parce que Papa Diangenda vivre à Bani Lingoma de 1959 à 1992. Alors tant à tiré sur la 8 juillet 92, mon soit qui relève, il a dit Papa Dialunga na Paul Salomon, chef spirituel. Oh, tant on ça démonstration, la seconde venue à Jésus sur la terre. La seconde venue, démonstration, tu vends la Bible à la main. Donc, quand les lots, moi, vraiment, et vous avez soit à 8 heures. Deux enfants, il faut vraiment, séance Mobima. Mais tu as quand même pour la Sanabat. Pour yo, pour bimisa, moi, yo, moko démonstration, surtout des démonstrations. Moi, mon pas de problème, surtout si sur le tableau. Na tableau, na autre comme na souka nango, souba ni tout ça la moi de son moqué, il y a la seconde venue à Jésus. Il y a pas de souci. Papa révérend tout ça pour que yo siko yo ne éviter la même question tam soko ko baksa moi likam. Il y a motivation kaka wana. Non parce qu'il y a biso susu comme mususu Papa Dialunga na so abimi na kati. Merci nenga utu koloba. C'est vrai Papa Diangenda nazalaki tant Papa Diangenda tiki so Papa Mfumanbanza Papa Dialunga na yende mutu akonzaki biso dans de 92 à 2001.
alors les Camerounais ne pas passer dans le place ouana le point biso ba ki mangé donc tout téléma sur vraiment que non tout téléma c'était parti à papa d'Alungana pambate tu vas fêter le fête le 25 décembre mais tant que comme la date de naissance na yé papa Mpumambanza papa d'Alungana a tombo liboko Noël alors papa ba tout surtout ba veiller oh mais comment papa jamais à ça jamais abeta kriwana comment ekomi lelo ke papa a terminé que Noël alors ba mbuta bazalaka pepe na papa ba to kotika likambo yote il faut to landela yango ba ke papa Mpumambanza papa olumine likambo bien isa bongo banda lelo bwana ko fete na biso na date oyo to ko pesa tant to kota na ba tableau donc papa Mpuma Longo papa yangenda kutima ye abino so sala ba recherche to bandi ko sala ba recherche ezalaki oyo misalima déjà avant papa Mpumambanza aya ko beta kriwana mais likambo zala na tango na yango donc papa Mpumambanza tango beti kriwana nde biso to lamuki ya solo nde passage pesi ko keno comme to banda ko fete date na biso na date oyo to ko kota na tableau. Merci ya solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste bana papa Simo Kimbangu esika bozwami ba oyo boye sima tozana kati na émission masolo oyo ezali kolobela obele mbotama vraie date ya nkolo Yesu Messia mais na motuna nanga musuna nina tuna bandeko nanga batata na ngai oyo bozana na zwami lelo na kati na bino ndenge nini to ba démarche nini bosali oyo ekoki kolakisa ete date oyo bino bozwi ya le 25 mai ezali ya solo date pe selon la Bible. Ok. Papa inspecteur. Bon. Ok. Mais na monique tango na tuni motuna mbala moko bongami ok. Donc on a kozela ngo. Non mais t'es ma solo. Masolo t'es solo. Oui. Solo ya bakima. Parce que pour la tuni nga momo na moni bongami ok. Donc on a changé position pour la moni maman elle kamo bina ngo. Yango. Mais ko kotela bandeko bazola. Oyo ya kolakisa bandeko démarche nini et salami. Oui. Li solo sur ba biso na papa Samine to vandi boto sali démarche te. ezali bandeko mingi basali mais to bandeko moko oyo asali démarche oyo église adopté ça officiel na démarche oyo esalami tout ça eloko tozobenga ba argument de conviction et ça ba méthode te et ça ba argument de conviction mais fondé sur la Bible ou soit révélation esalami na Bible biso to développango ou soit na mayele ya classe voilà et c'est complété et puis si ba vérité tout ça là donc to le normalement oui argument et cause on belé puisque la Bible nzamba nzambe a se fait révéler na makambo belé partout oui argument to ko lobela après au mona ke suka na autant papa yoki démontrer ba argument antimi mais ti le ba confirmation ba révélation zo bimakaka ya date wana donc on a ko linga so pesita na so ba tableau na na ko expliquer na ba une argument ya liboso na so ki ta mi balé ya liboso za la foi. Il y a mis l'astrologie, il y a mis ça tout, l'astronomie, il y a mis culture, non, récolte, il y a mis tant, consultation prénatale, il y a sixième, tokolobela calcul prophétique, septième, tokolobela autre calcul, na huitième si je ne me trompe pas, tokolobela recensement. Mais dans le recensement avant, autre calcul et vous allez à merci ya solo bandeko balandi to katina bana papa Simo Kimbangu to uti ko yoka ndenge inspecteur a uti ko loba ngai pe na kosenga na bino pe na kosenga na ndeko na ngai kuna directeur technique oya simbeli biso caméra awa na kati na mboka London yende to kosenga na yeso ka ko permettre biso pa ko poussa biso et pas papa inspecteur a kozala po ete tolanda ba démonstration na ye na tableau ndenge nini ala kisabiso monene ya nzambe pe monene oyo ya date ya le 25 mai mbotama ya nkolo Yesu Messia ndena kosenga na biso nyonso tolanda ya solo bandeko to komi sikoyo esika ndeko na biso ndenge to wuti koloba aye ako démontrer biso kati na tableau ma manso o tolobi awa papa inspecteur siko to kotikela yo o démontrer biso ndenge yo obongisi na mokola lelo.
Ok, vraiment merci. Vous pouvez aussi ma micro bien, ça va? Non, ouais. Très bon. Et vous allez bien? Bon, Bandeko Balandi. Oyo nous expliqué na benyango to benyango ba argument de conviction. Oyo etini biso et même biso tout monde to comme la date ya le 25 mai. Bola na vraiment na malembe ceux qui sont zali bo comme la biso bo contacter papa Lambert pour l'émission pour te répondre toujours. Ce qui on comprendre était soit papier na bic ou dans le coma ou qu'on comprendre après. Na ba que tout ça 8 arguments de conviction. Bon, il y a liboso tout ça ezali la foi, condiment. Pour tout ça na condiment. Tout ça na kati lingomba. Sans condiment, nzamba zo exister. Sans condiment, kole ce que ça nzamba te. Soki condiment zate. Maman na ya ngai ba te azobota mwana wa uzala mokonzi. Soki condiment zala kité, baba te li bibwele ba berger. Message wa japé ça bon même ndima te ba fana na bangwa. To fana na biso donc ils ont vision. Donc condiment fait ça là. Et puis pour les condiments, ce qui est comme c'est le bami na lingomba, na chef spirituel. Tout ça la pape té. Tout ça les chefs de l'état mo ya on peut se meeting noté. L'icolo papa Sandimi à vos ordres. Je ne discute pas. Na comprendre té nandimi pour na ça na kacha lingomba. Yo ben de kona lingomba no soko oyo et pas yozali. Ce que comprendre té mo konza lingomba lobby, ndimi là pour ça na kacha lingomba wana. Ou bima bon s'opposer. Il y a un tout ça dans condiment. La foi ezali na kacha ya Hébreux chapitre 11 verset 1 à 3. Et ça démonstration ya makambo tozo monate. Espérance ya makambo tozo mona na bokote mondimi. Ba biso nzamba azali oui azali. Ya on te bi condiment. Tata maman akota classe te, asa besoin de démonstration te. Démonstration azali abatu. Basa na ndambo atembe. Ba yekoli mingi, ba ni ba mona preuve à l'appui. Il y a autre la démonstration. Mais la carte de la lingua, on n'a pas besoin de démonstration. Papa lobby, chef spirituel, il vérifie sur le plan physique et puis spirituel. Soit lobby, on a besoin de démonstration. Les autres, tout le monde démontré date de naissance à Jésus pour le 25 mai. Mais à l'époque, pas pour toi, ce qui pas lobby, tout changer. Les autres ont fait un anniversaire à Abisso. Mais ça va pas pour le calendrier. Calendrier, tout ça, non. Donc, pour dire, mais faut ça là. Alors, dans l'équipe, rapidement, le deuxième point. Deuxième point, c'est l'astronomie. Astronomie, c'est nini. Dans l'inga, on a évité, ni on expliqué. Et c'est des sciences où étudier à mouvement, il y a astre. Astre, c'est le soleil, ou la lune, ou la étoile. Pour les continuer à 4 heures. Pour les temps où on connaît ce que c'est dans ce beau tama, tout le monde, donc, étoile et bimi. Donc, biso va tout côté étoile tout côté astronomie mais somme ils nous ont dit nzamba lobby. Dieu a tout créé pour un but. Donc à la kisi, on a deux groupes ya batwa botami, bazawana. Ba berger baso batela ba meme na bango liban. Et puis ba mage bazala mo pazi mususu. Bande ko bossa attention place wana. Ba berger ange abimeli bango apesi bango vision. Boke de kokumisa mwana botami bokuta ye batie na kati na kitunga moke balinge bilamba. Mais ba mage ange bazoki version mon côté. Bango ba moni étoile. Le coup là basa ba initié. Basa ki ba astrologue, ba comprendre message étoile et pesi bango. O étoile ordinaire té. Étoile oyo ezo symboliser naissance, il y a mutu moko présence, il y a être moko céleste. Il faut tout la nango. Mais ngalo so to moni étoile là papa la mère. Osani, so mon to moni étoile to sani. Ah, étoile qui ti bonan to monate. Mais est-ce que vous savez le mot? Tout ça va initier. Les étoiles donc astronomie, étoiles et bimi. Oh, tant que ça l'habitude après wana tout ça na premier siècle. Tant que ça l'habitude ba moni que étoile ya ne wana. On est sur ka bakimbangis na ko démontrer. Bakimbangis na zo le belang ba de masolo na zo be bakimbangis. So que ça mondele papa nde ba livre ya grave c'est comme maman to sumba to kenda ba cinéma. Maman grave c'est mon nana. Donc étoile ba continue comme ça l'habitude. Tout ça des étoiles bimara mené ne bongo. Étoile d'aller na étoile de ouest. Étoile misuso et bimaramine ne bon côté filaraté. Ils en a mis qui la té. Voilà étude ce que l'astronome va étudier. Et bimaramuso ezali étoile d'ouest et bimara donc 76 ans après et bien 76 ans après bima muso bima en Afrique. On a tout le bara Simon Timon la grande étoile d'Afrique. Ba mona on a 12e siècle.
oyo etinda bango balanda biso baya kokoma tokoma ti tokoma bacoloniser e bango bamindele balanda ngo na 12e siècle ti baya kodécouvrir l'Afrique eza lisolo mosusu. Alors oyo bamonaki batrouvaki betwana bazwi étudier siko convention tout ça nango ezali que bastronome il faut bazonga dans le sens à Jésus bayebisa biso étoile wana ezaki date nini mais juste là astronomie chinoise comme toujours confirmé que na butu ya du 24 mai au 25 mai étoile les gars qui ezaki étoile d'aller na mois de mai na butu wana de to comme or na butu wana ezalaki naissance en coloïs on doit sin astronomie côté alors na sur les astronomie la côté astrologie ezali art où étudier influence ba planète wana na vie abatu oh la planète tout monde ba planète ça va c'est dans la tina mais ce influence na ba planète wana kacha fi na biso ndé astrologue ba étudier quand on le horoscope parce que yo ndemo botami na date boye yo vraiment les locaux la caractère ezali bo mais ezali art moko trop utilisé par le diable il y a la bible pe qui ça quand ba chrétien tout ça l'astrologie mais tout ko bo sanate que ba démon mutu ba révéler que Jésus a mon ensemble ba to iba kite que Jésus ensemble Jésus azu misa ba démon akutani na légion azopima mutu libo azopima na cimetière ba démon ba tomboki yo mon ensemble e ko sala biso agangeli bango abimisi bango ba to ba yebite ka mon ensemble ba démon ba yebaki ba mage ba yebiki être céleste abotami parce que ba initié donc démon nous a révélé beaucoup plus de choses donc astrologue et là on est basali pour les tokoti sangwa na solo ndozo mona bazo benga ba signe zodiaque o nga na sa verso na sa Gémeaux na sa vierge na sa lion horoscope o to benga horoscope mais je sais pas ça la bible le bel horoscope nae ya on na tanga ba juste ba verset na lo on verra deux exemples bon na balobi que il est né d'une vierge au début horoscope vierge ezali alors na Matthieu chapitre 1 18 et puis Luc 1 27 Balobi, il est non, le lion de la tribu de Juda. Le lion, Jésus est le lion de la tribu de Juda dans l'Apocalypse. Lion, ils ont horoscope. Astrologie, quoi. Il y a Yemo Okara. Apocalypse, chapitre 5, verset 5. Il est le soleil de justice. Ok, dans Malachie, chapitre 4, verset 2. Il est l'étoile brillante. Ok, dans Nombre 24, 17. Mais dans le mi balé, en passant, rapidement. Tant dans l'horoscope, Balobi, n'a ok, Moutoisa lion. Doit la date de naissance. Lion, babo tamara, bateau, lion na lion na vierge. Et ça, bateau, au bout à peu près, à partir, il y a juillet, juin, juillet, septembre. Pas bien, on va, oyo, à la vierge, oyo, à la lion. Bon, mais ce temps, on n'est pas à Jésus. Sur le plan spirituel, Jésus n'a bonne amé. Baso le bela date à conception. Donc, signe à conception, et ça lion. Bah puis ce signe de conception naé ezali vierge ezali vierge so tali vierge wana na date de conception na septembre banda juin na calendrier na biswa so ba na juin awa au contourner 9 mois au moins la place ba bota ba bandaka à partir du 22 juillet au 27 août ou à bandi le 24 août à Kitina septembre alors mon combat où est continue à août septembre ou à bota tina mai l'année prochaine. Déjà là-bas, signe. Où ils ont la révélation, horoscope, où ils ont signalé les lieux de la tribu de Juda. Il est né d'une vierge. Si on a mis Baléwana, signe à conception. Aujourd'hui, on est horoscope, mais signe à conception. Puisque ça, la planète directrice, ils ont dit soleil, soleil de la justice. Tout le monde Mozindo, vraiment, on a dit, parce qu'ils ont dit astrologie, tout ce qu'on a astrologue. Mais tu peux ces exemples, tu as même un signe, on va ça déjà. Il faut que nous donc attends au moni na combien les lions conception ils a dit du 23 juillet au 22 août donc vierge il est le 23 août till le 22 septembre zo 20 au 22 août bah moi on a mis balé so mo kumbe koti conception parce que yango moi na sama na kati science de l'acception que jour fécondation salami moi na kati nzamba che am yo mo na biso ki mangiste même li ke ko bomati so be mission mo bomi pose un match am ba planète de sokota et so salage moi na o mobali moi su bu bien nini et bandi wana asa mukuse mulai pembe mwindu déjà na libu place influence yaba conception vous comprenez so moni na juillet août septembre so moi na allez banana juillet
nazo na calendrier na biso neti juillet août septembre naza awa juillet août septembre mokumba wa ekotia hein so ekotaki ou bien awa comptez 1 mois 2 mois 3 4 5 6 7 8 9 mois na fa botama so ekotaki awa na juillet aya obotama awa puisque voilà so ekotaki na juillet plutôt et voilà 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pour la nine les luciens c'est ceux là qui s'abisso que moi na sala 361 jours na libumu science qui s'abisso 361 jours wana ezali neti 40 semaines 9 mois na libumu maman pour abima donc so mokumu ekoti lelo il faut y non ah tout c'est là dans 9 mois pour ça c'est facile mais ça même on sala gaon ezali ki diango na kala vous comprenez pour l'instant bassigne omoni bassigne ya conception il y a même aux la astrologie et je tiens na biso au bandi na mois awa na juillet na septembre moi na ya ko botama entre mai avril mai juin à bout en décembre et je tiens na biso na mois mais tu comment la date après na quel le troisième élément parce que son article na une démonstration et astrologie et l'équipe tellement moulay mingi bon troisième élément na biso quatrième élément na balaki na beli fois astrologie astronomie astrologie quatrième na biso ezali récolte na Ésaïe chapitre 9 verset 2 à 5 tant so pesa prophétie à moi na robotama ba benga Emmanuel mwana wana awanda olia miel ba pesa ba récolte mwana awanda olia ce que chercher na biso aké ko luka kotala ba récolte ba lobi oh biba ali araté est-ce que c'est des signes des symboles moko boyete bébé so botami lo olia te mil ya mama kaka mais au moins no olia miel te inspiration côté tout à miel récolte dans mes accords alors tableau mobimbe zali récolte à miel et ça m'a entre mois de mai juin juillet est-ce que ça signe que moi na wana olia a robota ba période wana Paul ya miel oui a olia miel so robota na décembre olia miel est-ce que vous comprenez wana donc na Ésaïe 7 so que na 14 à 15 et so ça ba récolte tout ça ba récolte belé ou ba jude ba naï ko sala mais récolte né tout ça récolte ya nguba ya masango ya manyoko ya safu tout est la période monté et là on a ce qu'il y a miel pour aller à miel bana ko sala ngo na vallée na période wana ya mai juin juillet de moi na robota baka na période wana mai juin juillet pour aller à miel au moins que na ndenge ya toke na ndenge ya astrologie signe à conception et ce sont sabiso mai juin juillet que moi na robota ma awa tant to compter awa toke na miel parce que ce sont sabiso kaka awa toujours les kana recensement parce que sabiso ba bengisa ki recensement ya mokili mamutu tout aya ko se faire inscrire tant ange abimeli Marie abina Marie décoller Elisabeth asa jana mokumba na 6 mois donc nzamba za très matata na calcul biso ibu ko compter mais yazo ibisekete que ne faisait qu'on a déjà 6 mois ba sololité voilà zenyala ni Jean-Baptiste pour ça poser Germain et kaka 6 mois yopé zemi côté par parce que 2 semaines après Marie a gagné ko mona ndekonaye mwana ningani abia usala mokumba confirmation que tant ange alobi zemi kotaki alors naso abiko tant baso kende recensement Marie était à terme de miracle c'est la magité balobi que au 6e mois de leur calendrier n'a ko expliquer on kalaté pour ça premier calendrier donc soit le juin par exemple donc au 6e mois de leur calendrier tout comme le mois de décembre je suis botami 6 mois match mai est-ce que c'est moi déjà à terme mais on a balobi que Marie a zaki à terme tant bazo que nous ça recensement tant ba komi passe ni à bobote kangi place na hôtel des alakité ba même la place à biboé la boti Marie est à terme donc mon combat na 9 mois ou 361 jours ou 40 semaines comme on le dit donc li chombete le recensement ce que c'est la magican tout ça problème c'est la mag awa na 142 avant notre ère ba juif bana ko fêter indépendance na bango et puis na construction du temple à Salomon et c'est vrai que Salomon recensement bana ko sala na premier jour il y a deuxième mois na bango ba tindika tia on a na premier jour il y a troisième mois na bango dans le calendrier ezali boy dans le calendrier cananéen
bon na cameraman soit cause la mission na c'est pour calendrier vraiment il bani na ba égyptien il y a un Moïse nous avons vu na 12 na Exode chapitre 12 zomo Moïse la moi na bino ya bandeli pour Moïse a déjà initié à yeba ki ma calendrier moi wana ils allaient Abib moi au moni awa et ça janvier et ça Abib wana et ça ni mars ni avril mais ça cheval par rapport à la correspondance na biso et ça du 24 mars au 23 avril moi na bango ya liboso yango Nissan bon tant basala bana ko sala bango on a recensement na bango awa na moi o ba bengi ziv na premier jour ya mois ziv o ils correspondent pas na biso na calendrier na biso na le 24 avril mais suite ya batak ya ba Makabé et puis il fallait que basala reconstruire le temple n'a pas fêté indépendance na bango. Salomon a indiqué qu'on a mois prochain, le premier mois prochain, à partir de l'année 142 avant notre ère. Donc, et comment il y a Sivan. Alors, le premier wana, ils ont le 24 mai. Na côté na biso. Ndé bazo sala ba bengi recensement au sauté ba référence nous sur la kati. Na kati Bible, ça Exode 30 11 à 16, nombre 1 à 3. Bah, je vais expliquer bien tout ce qui s'est passé. Alors, tu vas maintenant dans l'histoire pour vérifier n'est pas ça qui changement. Tant que ça les changements, bah l'on a deuxième mois oh bah on s'en a awa. Bah continuer si tant qu'on les soit au robot tama. Bah ça le recensement alors le 24 mai. Place et monanité Marie place à voilà les athées à ce que le robot tana boutou. Boutou nous opé ça que je au bout le 25 mai. Si faut que soit un juif. Bah on va contredire. Quand on contredit na banal na bango recensement ou wana oyo kilini sa bengisaki ezalaki na date ni date où lobby il y a faux ou il y a vrai date ya recensement quand tu as recensement nous c'est ça na banal beaucoup pour vérifier bon kilini a qui de vérifier na date ya recensement puisqu'on parle de ba recensement ba juste ba pesi au mona kete osaka kawana bon na zone rapidement question sur les allées tozonga na kila calcul consultation prénatale. D'abord, je expliquer le problème du calendrier. Pour ce qu'on peut savoir, papa. Calendrier, il y a égyptien. Puisqu'il y a une influence, le calendrier, mon côté, est seulement sans intervention d'astrologue. Papa, mon toko sayote, pour dire, sur l'origine du calendrier, c'est basé sur le cycle de maman Nabiso. Vous remarquez que maman a un cycle, idée. Ils sont à chaque année. Et puis climat, ils sont à chaque année. Babandi influence si on a travaillé à astrologue, bah as né sur l'influence, né bandi ko ça l'étude de calendrier. Égyptien, Moïse a mis ce calendrier naé. Ba cananaïen balandi calendrier Moïse, babylonien oyo, hébraïque, nyo so monde dans la siko calendrier ya Moïse suka awa na ba hébreu. Calendrier wana yango yo. Babylonien, hébraïque sobotali baso banana Nissan nenge ezali na Exode chapitre 12 nenge nzamba lobi na Moïse moi o ezala mwana bino ya liboso et date yango toyeba ezali le 14 Nissan et pas la chose calendrier la chose correspond na le 6 avril bon tant baké moni calendrier na bango baso banana Nissan o babengi Abib Nissan premier mois il y a Sivan Tammuz Ab Elul Tissir, Marchevan, si on peut le dire, vraiment excusez pour prononciation parce que c'est là, mon bango, qui se lève, Tebet, Shebat, Adar. Si vous avez moi, Oyo, calendrier Oyo, n'dé tant que sous Azali ko Botama. Balobi bien la 6e mois, Ange Abimeli Marie. Et ça 6e mois, on a vu sur le mois de juin, place to Bungeli déjà makasi en wana. Il faut que vous ayez un calendrier nini, vous ayez un calendrier Oyo. 6e mois, bango ils allaient élus. Au moins, combien premier mois, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, élus. Dans la Bible, nous avons Alexis Baromonango. Élus, oyo. Tant moi, la côte, consultation prénatale. Les lobes sont au départ, docteur. Atuni, maman, règle na souka. Mon imakila na souka quand. Bon, petit date à vie bon. Après, c'est bien, à peu près, moi, na robot, tama, na date boé. Mais nous avons un Dieu de précision. Moi, là, beaucoup et bandit a élu na 6e mois là-bas. To comme na awa premier mois
deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième mois Sivan. Donc moi na ailleurs au troisième mois na bango. Troisième mois na bisoté. Ce qui est dans le calendrier na bisoté, ah, c'est le mois de juin. C'est la Bible qui précise. Alors tu vas partir à juin. Tu vas dans juin, tu vas dans le calendrier na bango. Donc moi na ailleurs au awa. Sivan oyo, et ça correspondre entre 24 mai au 23 juin. Date tu éviter. Donc moi na go ça botama na mai, à cause ça botama na juin, tu vas en Sivan n'est pas là bango. Mais pas la histoire où il y a le droit de correspondance. Bah toi c'est le calendrier qui mangiste dit. Tu vas tout seul la correspondance na tcheka rapona batala. Sauter le dictionnaire au monango, na souka Bible au monango. Donc ba date ce que tozo kende ah ils ont quoi nyonso na mois de mai, juin, juillet. Récolte est-il na mois de mai. Recensement na mois de mai. Astrologie est-il entre mai et juin. Sikoyo to côté la recensement est inhibition na mai juin. To yoko kota la consultation prénatale est inhibition à la même période. Surtout qu'il y a un argument mususu. Dans ce moment de la baso comprendre ou peut-être dans ce qui est tellement rapide, baso comprendre mes fautes à temps pour ce qui est régime sur la biso signe. Donc dans ça obligé les gars rapidement tout ça la calcul prophétique. Calcul prophétique ezali au côté on a Daniel chapitre 9 verset 24-27. Balobi comprend et prend connaissance de la promulgation jusqu'à la venue du prince Messie. Il y a 7 semaines et puis 62 semaines. Et sa prophétie, na Daniel, de la promulgation jusqu'à la venue du prince Messie, il y a 7 semaines et puis va continuer 62. Si vous avez dit, oh, prophétie, et Nicolobani, chercheur d'Abisso à côté, Atali, Marma Daniel à lobby. Oh, ce que promulgation est Salamaki quand? Et Salamaki le 14 Nissan 538. C'est-à-dire, bah, non, c'est que nous devons rebâtir Jérusalem. Na histoire, si quoi, au coup, mon nom au bêtis, promulgation, il y a table Israël, na le 14 Nissan 538. Alors, à son na prophétie à Daniel. Bon, on va dire 7 semaines après 14 Nissan, donc moi, il faut Botama. Papa, au 14 Nissan, au moment où la calendrier n'a biso, ah, ils allaient le 6 avril. Soit 7 semaines, ils allaient 49 jours. Soit 49 jours, bah, à partir du 6 avril. Autant à 24 déjà, 24 jours. Et c'est le 6 mois d'avril, pour le 30 avril, autant à 25 jours et continue le mois de mai. Donc, bêtement, autant à 49 jours, au bandit le 6 avril, 49 jours, et aussi là, quand, et aussi là, Nakatia, le 25 mai. On a calcul prophétique, na prophétie à Daniel. Interprétation purement qui manguiste. On a tembe, à ce qui nous amène à Ibisaïe, ce qui Daniel 9, 24 à 27, et le binin, la première partie d'en haut. Donc, ce qui nous amène à intervenir, papa, Toroko Mawate. Alors, na sauté si qu'on a calcul des alliés beaucoup plus important encore, calcul, autobengi, autre calcul. Pour moutou à botami lelo, moutou à koufi lelo. Surtout il va jouer na yasaki na mokili. Ou vous calculez où sont qui te trouver la naissance na yé. So il va jouer exact moutou na salaki. Ou kui ko zonga. Na biti ana so moutou na mo ezali pendant que toujours nazo keni pour comment ça la boitia. Non, continue na yo. OK, d'accord. Alors, Jésus biso ba ki mangi c'était so botali na Louis II. Na Bible Tob tradition écuménique de la Bible. Autant la Bible de Jérusalem. Au coup d'abaché, Jésus a koufaki. Ah, Jésus fait la botamaki na la moins 6. Pour biso ba ki mangi c'était ba to libo so la date de naissance à Jésus. Ba te belé. Clément d'Alexandrie, bah trouver 20 mai, bah trouver le 6 janvier, bah trouver le 6 avril, bah ébélé. Bissou va qui mange ce côté nakati. Mais avec conviction maintenant, avec bah épreuve, où tu nous tirer sur ce nakati la Bible. Alors, nake awa papa, sur ta malamu. Tu sais là où ils allaient ligne du temps. Ligne du temps où n'a dit que et puis ça va koko so mingi na batu. Et puis ça va mon koko so mingi na batu. Alors, ligne du temps yango. Tant que ça qui yango, bed à ça qui est na place ou à place qui pour ne pas christianiser yango. Tout basé sur mieux surtout dans la naissance à Jésus. Mais tant que ça yango à ça qui est na place à votre 0. À 0, roi héros dans sa pour dans moins 4. Alors que Jésus a botamaki pendant que héros dans un vivant.
bon bah corriger l'histoire sauf que même na Google au moment où on va expliquer yo donc bah on se la recherche bah tiens Jésus a beau na l'an -6 donc ou bien 6 avant notre ère donc na -6 et le la kufi awa na -4 tant que ya vers 0 mais alors Jésus a ko kufa awa to yibe que Jésus a salaki 3 ans et demi parce que la Bible a fêté kaka 4 Pâques mais dès ta bandit to yibité ce qui sont l'Apocalypse. Apocalypse, c'est une mission naïe. Balobi ko absala 3 ans et demi et ça lit 42 mois. Ah ouais. Apocalypse chapitre 12 verset 6 et puis 13 verset 15 verset 5. Balobi Jésus a reçu la 42 mois la mission naïe et ça 3 ans et demi ou 1260 jours. Soit tu en as bas jour. Jésus a dit Moussala. Balobi Nabiso, hein? Il avait 30 ans. Hasard égalité. Yesolo bandeko balandira de télévision Kimbangiste tozali komona ndenge nini papa inspecteur papa JP oyo batu ya Grande-Bretagne ba mesana kobenga inspecteur JP azali ko démontrer biso na ba tableau ndenge nini likambo yango ya naissance ya nkolo Yesu ezalaki mais tomonaki ke na ba explication na ye asukaki na hébraïque mais papa inspecteur tokomona ke malamu omeka kolimbolela biso et pas yo sukelaki po ete au côté pa matena monaki ke moi kokoso moke oyo zali kolobela biso mais pas yo sukelaki olingi ko kende moi ozokende moi noki mais to lingi o sukela biso pa yo sukaki na hébraïque si mana ngondo continuer les biso papa na biso maloba. OK bandi on a zongi lisu moke na ko expliquer awa ne calendrier bandi na mokili mobimba et bandi na ba égyptien Moïse ta onzamba bimela bimisa ba na Israël na boumbu ayibisi soit démarrer calendrier Moïse ne muto yeko tshela biso ba mois na ba semaine na kata calendrier oh to sana ona mokola lelo oh to ça évolution mais na départ Moïse après ba calendrier ba continuer ba babylonie ba continuer ba hébraïque bomoni tina komi awa na sukisi awa na bi ba hébraïque donc onyo so liboso za kindenge moko premier mois na ba on ne zamba pesa ki bango ezali mois ya Nissan. Oh, et pas l'absolu de correspondre du 24 mars au 23 avril. Et ça, ni mars, ni avril. Ni janvier. Ça, à cheval entre mars et avril. Deuxième mois, ils ont à cheval entre avril et mai. Et pas la bisou. Troisième mois, ils ont entre mai et juin. Quatrième mois, juin, juillet. Correspondance et pas la bisou. Ils ont dit, aujourd'hui, les lots, on va faire date il y a nouvel an. Différent de bisou. Bandibou, arabe. C'est un cycle différent de biso. Mais ce qu'on a la correspondance, on a que correspondance oyo, il y a le 1er janvier 2014 et pas nabiso et ça correspond à chinois na période boye et pas ba musulman na période boye. Il y a on est tout ça de bien corrélation à calendrier o. Calendrier to comme na hébreu ba comment ba umbu ba romé ba bendi makamunyo c'est pas na bango. Alors bazui relève. Balamoko oyo moni Julien calendrier Julien ezali pape Julien calendrier Julien ezali pape comme pape après toujours calendrier Moré très important parce que on est toujours vérifier ba chatina ba ordinateur jusqu'à l'an 2500 et qu'on vérifie date jour année de naissance. Calendrier on doit utiliser qui tout ça la démonstration tu utilises qui pour confirmer que date de naissance de décès à Jésus c'est vraiment le 7 avril l'an 30 et puis c'est un vendredi na calendrier à Moré nous tout ça la démonstration les tableau mususu tu suis vraiment que oui le 7 avril l'an 30 c'était un vendredi avant sabbat tu confirmer donc tu as la date moko sûre que Jésus a commis travail déjà le 7 avril alors tu vérifies la calendrier au qu'on vérifie date de naissance il y a famille mobimba au jour de naissance la calendrier Moré alors Julien tant que Julien Grégoire a changé pour modifier calendrier à Julien pour calendrier à Julien ça il arrêté à 10 jours au moins il va calculer Pâques fait tout sur la Bible. Et ça n'arrête jamais avant le 21 mars. Et ça n'arrête jamais après le 25 avril. Donc ça n'arrête katikati. De place sans ça et zobima. Et bandi comme on a mobimba, na place et oukoufe là. Calcul en est tombé à mais tant que il y a 586, 82. Calendrier Julien et puis ça qui est Pâques le 11 mars. Deux ans qui long. Alors Grégoire, l'astrologue,
babakisi mbala moko 10 jours en etikali. Calendrier tout ça on le fait la date de naissance. C'est un calendrier grégorien. C'est italien. C'est pape. Grégoire 8. Au bout de tout ça calendrier on a tourné en février et celui le 28 après 4 ans ils ont eu le 29. Je suis grégorien. Et ça étude pour ceux qui basali bon côté ba respecter ningi ma belé tournaka autour de la translation dans le soleil. Donc et qu'on a respecté on va jour ba no tomber et comme on boulot. Donc étude la calendrier ça étude mon très très parfaite. Donc et juste temps moulaï. Alors nous sommes sur la ligne du temps. Ligne du temps, date de naissance de Jésus à peu près année de naissance. Baki mangi c'était toi toujours. Luka la Bible na yo dans le lexique, on va dire que vers moins 5, vers 5 ou bien moins 6. Vers 6 avant notre ère. Il y a des années tout de suite. Ou année 30, biso qui mangiste, biso te vérifier dans le calendrier moré. Est-ce qu'il s'appelle sur le biso de Meka? Te vérifier puis biso qui a fait l'an 30. Parce qu'il n'y a que 2 vendredis où il lundi sabbat. L'année où Jésus a koufaki. Il y a l'an 30, il y a l'an 33. Sauf que l'an 33, Jésus avait plus de 30 ans. Avec 36 ans, 38 ans. Faux. On a dit Moussa à 30 ans, à Koufi, 3 ans et demi, Nenge Apocalypse Jésus Pesabiso, qui a 42 mois de mission. Donc, tout ça a allélo. Après, en 1956, il a proposé un calendrier, un calendrier universel. Mais on y a boya qui ont. Puisque l'église a eu sous dans Ngouyate, qui va décider de remettre Panzanate, on a habité, on va 30 ans, donc, tout ça, grégorien. Il y a un tout ça, calendrier grégorien. Donc, janvier, février, mars, avril. Tout ça, on a tous fêté mon anniversaire, on a fêté le 6 avril à le 22 mars. Calendrier grégorien. Il y a tout ça dans la période correspondante dans le calendrier juif. Il y a un tout qui awa. Nous sommes au 6e mois, les juifs élus, ils ont jointé dans le biso. Ils allaient entre le 24 août et le 23 septembre. Donc, on va septembre, ils ont août, ils ont à cheval. Ah, on a fait un calendrier dans le biso. 4e mois dans le biso. Au mois d'abord, 6e mois d'abord, ils correspondent à 9e mois dans le biso. Septembre. Donc, toi, tu as alors, ce qu'on a qui a un autre calcul. Tu as une date de naissance. Tu as une date de décès à Jésus. Date de naissance, année de naissance, moins 6. Date de décès, le 7 avril, l'an 30. Tu as une mission, à 33 ans et demi. Pour nous, tu as l'an 33 pour faire quitter, tu as tout à la date. Sans tout la méthode, on a 6 méthodes, et je me suis dit, na mai. Tout à l'heure, est-ce que nous avons à peine à l'iwa? Et nous avons na mois de mai. Alors, ceux qui n'y sont pas alors mon climat va bander là. Ceux qui ont été, alors mon climat sont là. Comment n'y sont même habillés na mai? Qu'est-ce que mon ana tuna? Précisément mon ana tuna. Tout ça, on a pas de période d'ini au Mongolais ça va y avoir libanda. Au matite bota sur un jardin, au zo kata olembi. Mois de mai. Même dans mon qui la nature n'est toujours à la bouée. Jamais dans décembre. Même qui est le 9 décembre, dans l'hiver. Dans l'hiver, est-ce que ban pâté va cause à libanda dans l'hiver? Même matite zo botate. Et ça on koufa. Mbali wana. Ba ole ba neige. Ba ole neige. Alors on nous na ba berger na ba me ba kutokuta on va koufi. Et puis ceux qui roi force a bien sa recensement na neige. Alors azu li boma muto ya sate. Ba marche parce que libanda zo beta tour. To gondim. Mais moi, ça zemi, abimina zemi na neige, bazo beta makolo, car ils allaient guider. On a mois de mai, telle matinée n'est pas toujours kata. Toutes les 2 semaines, vous savez que oui, il faut que nous ayons aux Alibana. Nature les autres, ça veut dire que bakosaka na période ni bakolia Libana matiti. Na songi à papa. Tout yebi to moni tout ça ligne du temps. La ligne du temps on est basali là qui ont bané au -2 na -3 existaté. Bato bazo on a classe, ils ont makambo bakimangiste, makambo ya bato batanga ka o bakenda classe. Bon batala ba ko lote ba ki ngisi beaucoup sur beaucoup cité biso te suit kaka alors tant te suit total année 30 à viva kati le 7 avril 2 ans mobimbate tout bana ko longo la partie année 29 tina l'an 0 et ça biso 30 ans déjà longo facilement au les tout na ba jour tout le jour à partir de l'an 29 tina l'an 0 30 ans tout tiré la 33 ans et demi à Roluka. Tout à l'heure, na ba jour tout qui ta ba jour, tout longola, tout mon place de kokoma. Alors, tout gali na l'an 30.
Tout ça, dans l'an 30, dans l'an 30, Jésus a vécu 80. Pour éviter qu'on coma, Jésus a vécu 96 jours ou 96 jours. Dans l'an moins 1, au Etikaliawa, a vécu 365 jours parce que ça, année non bisextile. Dans l'an moins 4, au Elandi Awa, au héros d'Akoufaki. Donc, ils ont moins 4 années bisextiles. Ils ont 366 jours. Dans l'an moins 5, au Etikali, ils ont non bisextile 365 jours. Dans l'an moins 6, nous avons Luka, tu as un jour, pour te souzonger, tu as place négocier là, des dates à Botami. Alors, tu as vu que mission d'Israël 1260 jours. Pour les 42 mois ou bien 3 ans et demi. Bible m'a dit que papa Lambert, na kati apocalypse. Bisoté. Alors, ceux qui nous amènent dans l'objet, tout ça, nous avons inspiré biso à partir de Makambo. Tant que tant mission à Jésus, on a ne sont que salité. On va imaginer la chimie physique, aux autres, on va dire mission à Jésus, parce que la personne jour. Nous avons Dieu ne fait rien par hasard. Dieu a tout créé pour un but. Même la mathématique, ceux qui vérifient, bon, nous avons été fausse science. Alors, nous avons appelé déjà 42 mois, tout le profiter de jour, pour tout le jour. Depuis 3 ans et demi, et ça correspond à 1260 jours. Bon, 1260 jours, Yango. Jésus a confié à la Mouki à continuer la mission. Abandon enseigner ba yekolinaye. Aso biso ba yekolinaye. Bose moli Moussa de Bosso à Jérusalem avant d'abango pendant 40 jours. Et ça la case de mission ou pas. Biso a demandé sur le bible oui. Pour après c'est bango na maka sika. Bo va à Jérusalem, moli Moussa da okeni. Bo qui n'était bosé là. Après 40 jours à sous ascension. To ko sur la case de mission. Le coup les alliés après date na biso il y a le 7 avril. Biso doit na date les assure. Tu éviter à ça qui date nini à kende qui vraiment. Le coup tu assure dans la date à décès. Le coup yango allés après date à décès. To longo là on a 1240. Nous avons inspiré pour tout qui n'a calculé ce qui était pour tout. To longo là tout ça 1220. Dans 1220 to longo là sikoyo il y a là moins 1. Donc koto union sont aussi ici. To komi koto. To longo là là moins 1. Ko bossa raté là moins 1. Tout ça déjà sous là où il y a ville awa, où il y a vivaki ti le 7 avril 96 jours. Tout le monde on a là moins 1, on a 365 plus donc il y a tout ça la moins. Surtout qu'il y a tout ça la plus. Au Longolia on est la 269, il y a moins de 269, il y a là moins 1. Et il y a 951 jours. Dans 951 jours, tout le Longola moins 1 le qui, tout le Longola moins 4. Puisque moins 2 moins 3 existaient. Autour de la mini existaient. Ni de ni de février. Beaucoup le 28 va la mou lobby, le 1er mars. Ou tout n'a raté. Ah, ni le 29 février exacté, ou le 30 février exacté. C'est une étude astrologique. Ils avaient existé, t'as même une année blanche. Bon, nous avons tout ça calcul là. 951, te l'on dit 366, il y a une bisextile. Il y a moins 4. Tout cas, il y a 585. Te l'on il y a moins 5. Pour exemple, plus de 300. Tout cas, il y a 220. 220 oyo et koki soit année. Pour ceux qui 360 euros l'année mobimba allez tinibi surtout que na moins 7 mais c'est 220 or 220 donc tout ça là moins 6 donc tout que na ba moins tout que sur ba journée na 220 euros dit 31 à décembre pour tout à décembre toujours que na liboso il y a 31 décembre tout cas na 189 na 189 au longo dit 30 à novembre au train à 159. Au longo du 31 à mois d'octobre. Au train à 128. Au longo du 30 à mois de septembre. Au train à 98. Regardez la reporter. Au longo du 31 à août. Aux années 67. Au longo du 31 à juillet. Parce que août, on a juillet. Et ça a 31. Au train à 36. 36 ans au longo du 30 à juin. Au train à 6 jours. Na kolongo la sous 30 pour 6 jours. Donc, il y a mois de mai. Donc, on a qu'elle n'a pas joué. Na mois de mai na 31 mai na banda 31 mai 30 29 28 ti na le 1er mai na bandi ko éliminer pour na wuti bona okendebo na longoli et c'est 6 jours na longoli le 31 na tika na 5 na longoli le 30 na tika na quoi na tika na 4 na longoli 29 na tika na 3 na longoli 28 na tika na 2 na longoli 27 na tika na 1 na longoli 26 donc moi na botamaki le 25 mai abandi ko vivre le 25 mai tu as ko kufa le 7 avril l'an 30 donc oyo
sans tout le bateau se référer à Oyo. Tu vous dis en place à Koufi. Et même besoin de mai et besoin de date. Mon qui est besoin de mois de mai. Recensement, mois de mai. Consultation prénatale, mois de mai. Mais papa la mère. Donc si on a que au petit moto après ça qui une motivation, au petit raison. Tout à fait 100%. 100% avec des démonstrations tout aux kende. Si ko mutango mais oui mais mutango si ko pas inabino. Mutango oya motivé bino tina ba calcul on so bimisi biso ti le 25 oyo. Mutango si ko pas na biso to ko azala kinani. OK. Papa la mère, mutu mo makasi hein. Bato ba yebiti dans la zone après présent venu à Jésus dans Mokili. Qui devait encore venir? C'était pas le Dieu le Saint-Esprit. Beaucoup de prophètes étaient, beaucoup d'évangélistes étaient. Après après départ, il y a Jésus à Zaki Nzame, il y a que le Saint-Esprit qui devait venir. Aïe, avant, il n'a pas été libéré dans la libéla. Oui, Dieu, Saint-Esprit, en chair parmi les bateaux. Sous les Nzame, alors tout est faux, archi faux. À la diable. Pour après Jésus, on ne peut pas s'attendre à un prophète. Pour Bible, le Bible, c'est que les prophètes m'ont envoyé après Jésus. Il y a que le Saint-Esprit qui doit venir avec Jésus. Et c'est tout le temps, on va la Bible. Donc, confirmé. 100% sans qu'elle d'être contredit, tu as encore une norme sous on a démontré par rapport à monsieur à Saint-Esprit, il y a Jean, mais et là, ce qu'il a fait lui. Mais oui, mais papa inspecteur. Bon, si quoi Saint-Esprit en haut yaki. Oyo koko le baké, soko le bina soke o le Saint-Esprit en siko lelo o yaki. Aza siko. OK. Très bien. Qui tout encore pour la bâtiment c'est question très simple. Pour la mokili. N'a pas une réponse, mais n'a pas besoin tu vas faire dans nos sous tu vas nous expliquer parce que ceux qui battent comprendre il y a tout dans la katia kubonga pe film bozo landa biso Isaïe lobby na katia milieu d'Égypte nzamba côté na bango sauveur et puis libérateur et bon nzamba ko chikoté bango bazo mitu na te nzamba ko chikoté bango pour na nelo ni basali pour ba ignorer libérateur. Il y a que Dieu qui libère na katia pays d'Égypte, c'est-à-dire au milieu du pays d'Égypte, c'est l'Afrique. Au pays de l'Afrique, c'est le Congo. C'est papa Biangina, papa Simo qui manque. Aujourd'hui, réincarné pour la 3e fois, physiquement, Nakata Simo qui manque au Kangani. Et puis Simo Boulou. Mais pas Simo qui manque au Bakiango. Abaki, naissance, il y a le grand roi divin. Et comme ça, la vraiment meurtrière. Batoumouni Bakoufi. Nakoya, 3e naïe. Il parlait déjà de lui-même. Un roi divin, il n'y a pas un roi. Namukilo Azana Eta, roi divin. Il n'y a rien de pouvoir divin. Il y a qu'un Zambé qui est le roi divin. Alors, mais papa, ce qui bilaka, nous amène à par hasard. Nous tout ça, Job, chapitre 14, dernier verset, lobby, nous avons un Job. Regarde la première de mes créatures, l'hippopotame. L'hippopotame avant d'avoir. Dans les pays tropicaux où bord il y a fleuve, à grande, majeure concentration dans le Congo. Mais tout est parti de là. Et Dieu ne peut revenir à l'objet que il y a 2 Corinthiens chapitre 16 verset 6 à l'objet que mes fils et puis mes filles. Donc, et ça c'est émission une grande émission de Vandi dans la à l'objet qu'on va dans la mokili. Bah tu comprendre il y a toujours les films. Mais toujours comprendre le grand roi divin ça est tout ça dans mon bout toujours comprendre neni na yeli to lia fimbo mbo nzambe balobi nzamba ko pango ba pota na bango ba ko koma bien mais faut pas comprendre et ba ko bundisa longi ye moko Simon qui m'a expliqué que longi moko faya pour ba congolais ba ko kindi ba ko mona ba makanisi bele ba mindele ya ko bunga mais faut longi ya ko te ya bango ba ko bundisa makasi mais avec le temps ba ko comprendre longi ya ba comprendre les lots ba tumso ba ko comprendre petit à petit donc toujours na wakambo. Alors l'homme né a péché sur Makambo. Dieu le Saint-Esprit a péché. Inspiration de combien? Oui, toujours le 25. Ouais. Le 25 mai. Bon, tant que dans le conseil œcuménique, à Brazzaville, tellement qu'il y a l'église qui manguiste. Ok, l'église qui manguiste a détruit, a proposé. Bino Bolobini. Oh, Yangote, vous proposez quoi? Ça la réponse. Pas pour vous démissionner. A commis livre, moi, a commis la naissance de Jésus-Christ. Sur côté à Google des temps a commis a détruit avec oui on sait que Jésus n'est pas vraiment né le 25 décembre mais a proposé pour nani parce que voilà bas esclave tout le monde so to quitter
zonga koto calendrier papa grégorien oyo mpona nini changer dimanche balongoli Nissan comme premier mois batia janvier parce que bazalaki esclave na bango comment biso toza bayuda te koto na ramiso bayuda au sabbat biso totie dimanche premier jour de la semaine. Oh bon premier mois ils ont habib mpona nini totie janvier bango baza esclave bango za likolo na biso te bango bana na makambo na biso to pas na mokili bali changer bon nzambe. Yesolo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste to uti komona ndenge nini papa inspecteur a uti ko démontrer biso na kati na tableau makambo ezali ke ebombama alobi na biso muto ya motivaki bango mpo ete balakisa biso makambo oyo mais to kesusu na papa révérend papa Simon Yende mutu aye lisusu mpo ete alakisa biso la vraie susu date de Noël. Yango papa pasteur na kotikela yo pona tangu pamba te tomoni ke papa kuna na se papa Fania bandi ko benga na émission nde to tikeli yo mo tangu po to kena so mbangu o expliquer biso la vraie date de Noël na biso malo. Merci papa Lambert ya solo toujours tozo continuer kaka pona ko confirmer kaka mayo papa inspecteur utiko bala biso siko to ko sangoni na kata ba chapitre biblique donc puisque tozo bila nini tozo bila nkolo Yesu. Alors, total toujours un colo Yesu. Total la date le 25 décembre, la date le 25 mai, européen sabiso nini. Alors, tozina liboso na mukanda ya Luc chapitre 2 verset 41 à 42. Kuna balbi na biso ninete. Nkolo Yesu azaki na âge à 12 ans. Tango atikala na temple, toyebi ke papa Joseph na Marie ba memaka nkolo Yesu bakinanga na fête. Na bozongi na bango nkolo sotika la na temple pendant 3 jours. Azaka na âge à 12 ans. Alors siko etozi 12 ans wana. Toko sala siko calcul. Toko tala entre 25 décembre na 25 mai plus place ino ko pesa biso chiffre 12 o ya 12 ans nkolo Masia. Alors to sali ndenge nini? To bandi le 25 décembre. To sali 2 plus 5 il y a 25 et puis biso 7. Plus 1 et puis biso 8. Plus 2 et puis biso 10. Alors tout le monde était dans le 25 décembre. Et puis encore ça a âge à 10 ans. Or Bible a âge il y a 12 ans. Donc déjà ils allaient faux à chiffre. Donc qu'est-ce qu'on a le 25 mai? Le 25 mai tout ça sous calcul. 2 plus 5 et puis biso combien? 7. Plus 5 et puis biso combien? 12. Donc, on doit confirmer, on papa passer à outil Jacques Pesa Bisso. Donc, toujours confirmer en Okarake, date de colis Pesa Bisso le 25 mai. Donc, na premier calcul na Bisso, na Ligue 2 40-41, et puis c'est ce que le 25 mai, il y a mon colis qui na Agia 12 ans de na Tempelo. Toleki, pour na la tango na Bisso, trahison à Jésus-Christ. Toyebi malamuke, Jida a teka un colis sous na 30 pièces. Total en Matthieu 26, 14 à 15. Alors, surtout quand tu as la sous calcul, entre 25 décembre et 25 mai, parce qu'il y a 30 pièces. Tu as toujours la calcul. Tu as 25 plus 12 et puis 37. Moi, on a la calcul. 25 plus 12 et puis 37. On colle sur la 30 pièces. Il y a 37 pièces. Donc, 25 décembre et puis déjà, force à chiffre. Tu as le 25 mai. Donc, tout ça, le 25 plus 5, automatiquement 30. Donc, quand on se bat à 30 pièces. Donc, il peut toujours être dans le 25 mai. Donc, 25 décembre, c'est qu'on force à chiffre. Donc, les gens sont dans le 3e. Toujours pour toujours en colo Yesu. Déjà, par rapport à ça, on a vu une démonstration. Colo a couvert un âge à 33 et demi. Mais pendant ça, la calcul n'a pas malamu, to longoli et demi, to sika ka chiffre rond. To sali chiffre rond. Alors, kuna to kozango na Ligue 3 21 à 23. Awa siko ba nikona bola nanga malamu. Awa bola nanga malamu. Le 25 décembre, awa to kosala la décomposition. Décomposition les alignes. Donc, tozali awa na 25 décembre. Tozali awa na 2. Donc, pour la décomposition, 2 tokiti 1. 5 to décomposer en haut. 4, 3, 2, 1. 1 oyo 0.
2 de position de composition nango 1. Alors to sali siko calcul. To sali 2 plus 1 et pesibiso 3. 4, pardon, 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 et pesibiso 15. Oyo 1 plus 0 et pesibiso 1. 2 plus 3 2 plus 1 et pesibiso 3. To sali calcul. 3 plus 15 et pesibiso 18 plus 1 19 plus 3 et pesibiso 22. Alors, dans le 25 décembre, tu as 22. Or, on connaît le premier âge à 33 ans. Donc, les personnes ont déjà force à chiffre. Tu es dans le 25 décembre, pardon, le 25 mai. Tu as des compositions, tu as des awa. Alors, tu as les appels, c'est Nenimoko 2 1 4 3 2 1 0 0 5 4 3 2 1. Tu as les addition. 1 plus 5 est 16. Plus 1 plus 0 et puis c'est combien? 16. C'est plus 0 et puis c'est 0. Ouais. Plus. Non, 1 plus 15 et puis c'est 16. Plus 0, vous avez 16. Plus 15 et puis c'est 33. Donc, tout le monde que bah calculer sur tout ça l'union so et autres tomber kaka na le 25 mai pour na confirmer. Bon, pour na passer sur les lokomoko. Pour m'a peut-être avec comment mité. Ce qui total na mukanda ya ligue 10 to bani na 13e ti na 15e verset to komona kuna nkolo Yesu aza kotangela biso 5 villes to tanga yango to tango mala mobiso moko to mona ke nkolo Yesu azo tangela biso 5 villes o po to komengo awa teme na lipa na pesa yango pesa. Alors to ko kaka toujours chiffre 5 nen to sali na chiffre 12 awa nen to na chiffre 30 na 33. Donc, pour le sukoyo, kolo sa tangiso donc, mukane ya Luc chapitre 10, verset 13 à 15. Alors, kuna sikoyo, ce qui tostali la tuto ke kuna, tozi le 25 décembre, toko diviser yango. To diviser 25 divisé par 12 et ko pesa biso 2.08. Or, kuna ba biso nkolo atangiliso ba ville mitano, donc 5 villes. Ce qui tokei to sali calcul donc to divisé 25 divisé par 5 au pesa biso 5 o ba 5 villes o nkolo Yesu atangaki na kati na Luc chapitre 10 verset 13 à 15. Donc na bandi bande ko nangai pona wela tango na mbili na biso donc pona ba démonstration na biso to suki awa to kozongisa maloba pa ya papa Lambert. Merci papa révérend Sami ya solo bokolimbisa pambate nazali na ntsai pambate kozala na lingomba o eza na nzambe ndenge balobaki yango na Psaume 33:3 esengo ezali na libota oyo bakozala kana bazana nzambe kati na bango epi nzambe akobenga bango bana na yendenge papa inspecteur auti koloba na biso ya solo ezali sengo mingi ba bozali kolanda biso bomoni ba démonstration oyo ba montrer biso doute moko ezali te ke bakimbangiste bakoloba kate yango bakimbangiste bazali koloba pambate tokomi na tango ya papa Simo Kimbangu ndenge bokoloba ka yango bana na bilaka bana na ingeta ba yango yonde soki bozali kolanda makambo yo yango bokoloba na biso bokopasa ngo na mokati na mokili ke ya solo bozali bana ya mfumu Kimbangu papa révérend mais na makambo nyonso oyo sikoyo oyo yo o démontrer biso est-ce que na yo moko ozali na ngo vraiment que sur makambo oyo lobi na biso que yango nde ezali date ya kolos messi ya botamaki le 25 mai ou bien ozali ko démontrer biso mais kati na yo nde eza bongote. Merci papa na bandi soki na démontrer pambate na ya sir na likambo yango ko soki na ya sir na ngote na ngana ya na ngopeti na ngapi na démontrer yango te. Donc c'est que nous tout d'abord nous avons convaincu que ezalili ndenge wana yango moniki pe yango moniki to leki na kati na programme pour que to ko lakisango ma bomba mi oyo tatanza mazalo sakati na bana naye. Merci ya solo na uta ko tuna papa papa inspecteur na tuna ki eke sikoyo mutu oyo a motivaki bino azalaki nani ya lobi azalaki nzambe na Yesu ko epai na yo siko lingomba oyo bino bozali kozali ko landa oyo bozali ko démontrer so bakambo lingomba ngo siko ezali ndenge nini ezali lingomba tata molimo santo ezali lingomba tata molimo santo pambate nzemba la bino so ke yende akoya kotonga lingomba ya suka donc lingomba musu ezali te yende tata molimo santo nkolo saza ko laka wala bina biso na kati na Jean chapitre 16 ke molimo santo akoya donc lingomba za lingomba ya tata molimo yango zomona ke mabomba mi oyo nyonso tu ezali komona na pamba tabike ye akopesa bino makambo oyo ngala pesi bino te
donc kono sangi makambo ebele po pesa na bayekoli na ye mais ten côté za la ki tabi ke no mulimo mo santo akoya ya ko pesa ba sekele oyo nga la pesi bino te ya ko pesa bino yango yozo mona ke ba ki mangisa benga biso ki to za ba fou oyo to koma ko inventer makambo oyo to jango bibliquement to Papa Lambert moko na moko akoyi ko sala ba calcul na eta musunga na salaire mais moko sala ba calcul na yo ja ba chapitre biblique moko na moko a sala ba calcul et ko tomber ka kende biso to sali lango awake toujours date de naissance ya Kolo Césali le 25 mai c'est confirmé. Merci ya solo toko kede sikoyo na conclusion na kat na émission na biso pona ko continuer yango nde tozali kolanda kaka malembe ya solo bande ko balandi radio télévision Kimbangiste bana papa Simo Kimbango bana na Bilaka bana na obo baka bana Ingeta ya solo bo uti ko mona ba démonstration ezali nanga yesengo yo ozali tina mokola lelo ozali kolala yo tina mokola lelo ozali kofinga ba Kimbangiste yo tina mokola lelo ozali kofinga chef spirituel yo tina mokola lelo ozali komona chef spirituel papa Simo Kimbango kiangani lokola mutu akosakana soki apona makite tina mokola lelo angaki kovanda na ebonga wadati po itazali nzambe molimo mosantu papa Simo Kimbango kiangani nazali ko confirmer bino na mokola lelo ya solo bolinga yango tozali ko yebisa bino na makasi ke papa Simo Kimbango kiangani ye wana nzambe molimo mosantu olinga te ye kaka donc na bino bato bozali na biso na kati na badoute boyebaka yango ke papa Simo Kimbango kiangani molimo mosantu tokomi na suka pe toyi komona papa révérend auti ko démontrer biso ba makambo yo ezali na Luc 2 41 42 Matthieu 26 14 15 Luc 3 21 à 23 ezali makambo oyo ba révélation auti kozwa ezali biloko moko te ke alokoti yango boyete ezali makambo yo ezali inspiré nde yazwi nde aye ko bimisela biso yango papa na pesi bino merci tokomi na suka émission na biso merci tokomi mana suka pamba te na moni makamba kitoko ebimi awa na yebite likamuni ne susu ya suka bokoko lo bana biso pote to sisa émission na pamba te to moni papa Fanny kuna na sima azali ko sabso ba signe tokomi na suka nini bokoko lo bana biso bon ngai ça beaucoup plus pour Bakimangiste te puisque Bakimangiste déjà te fait takango déjà mais pour na bato mokilo bazolanda mais ba fetaka yango mais na kati na mutema te pour na koyeba ouais na kati mutema calcul oyo nyonso ouais koyeba ba que le 25 mai Noël mais na kati na mutema vraiment ba yebi yango ouais koyeba pour na kosala démarche ko sosola vraiment yango wana kondima et puis yekola mayele pour yeba nini ko démontrer par argument 25 mai toujours démontrant avec Bible à l'appui ba référence toujours na kati ya Bible c'est toujours ba Bible à la main mais 25 décembre et le côté Bible avec Bakimangiste non la Bible non Bakimangiste la Bible était tu auras la Bible non sur Bible Louis II Tob ba référence non sur papa oh tu connais la tableau ils ont la Bible moko kaka et ba référence sur mané kolobela to koti ba recensement na kati Bible donc c'est dit avec la Bible à la main na ko défendre 25 mai qui est l'argument bo balobi boy argument bo balobi boy mais 25 décembre na ko sala ngote et puis il faut y avoir une histoire. Ceux qui ont des gens qui préfèrent continuer à célébrer Mbotama ya Nzambe. Na jour ya Mbotama ya Satan Mitra le 25 décembre. Fimbo kekele. Ah, au solo bien on dit Fimbo kekele. Lelo mokili ebimi na kati ya Babylone. Lingoma ebimi na kati ya Babylone. O nyu sa mabe ba ekotaki il faut ebima simo ki mango il faut ebimisa on est comme on est allé. Alors zo misa moko. So yo tika na sima. Yango papa rêve yango tozo komona lelo yo mokili ezali ko bundisa lingomba makambo ebele Satan vandi pona do makambo bo yali ko bimisa siko Satan il parce que n'est pas pasteur Alobiko Jésus Alobaki j'ai beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant qui le kimi mais alors ce que nous autres si tu comme l'Apocalypse oui il sera likamuni no yo moni l'Apocalypse oh ba yeko ba ko supporter terre wana oh Jésus ko lo bato lobiki mo asa lo banyonso likamuni yo moni dans l'Apocalypse oyo Jésus a ko lo bati et cette histoire na Pentecôte à lobby ba apôtre ba ko supporter monter mayele moi mutu faut mutu ça là donc vraiment c'est le temps de remercier vraiment mon ami ba de la biso ce qui vraiment na ba démonstration et quotité sambela papa pasteur oyo azui za na révélation metana ne ba calculer côté yo poko zo révélation ou liki na émission wa ou yebisi biso émission
émission masolo tout ça non ba monsieur Zebele a une émission masolo ako ki na ratel ki ako ki na moni papa César na émission bazoba ako ki de partout au moni ba ki mangi sur émission mososo ya no ki mangi pour lingi bisoté mais on ba vérité pour sur la vérité na massa pression nyongo vous en nous so fouter la montée vraiment merci papa papa révérend merci lelo basuko ko zangate na liga kana compléter moi muke na mutuna ni otuna pa passer que bible ni boutilisaka vraiment na nina porter bande ko nanu lika momoko na banzi papa Simon Kimbangu tangu bakangiye po ba reléguer ezalaki na bato bazalaki pe na tangu wana batuna kiye même mfumu yozo kendo tikeli biso nini papa Simon Kimbangu alaki clair abino na tikeli bino loko mususu te kaka nini bible alors bande ko nanga papa Simon Kimbangu atika bible mususu te atika bible mususu te ni papa sa utuko lobaki ba bible ko oyo ba catholique batilisaka o ba protestant batilisaka o ba salitiste batilisaka yango pe biso to utilisaka donc tout ça na bible mususu te donc papa Simon Kimbangu atika biso bible ma maso oyo ezomi na kati na bible ba révéler ba révélation eye toujours na kati ya bible donc vraiment merci mingi papa Lambert pona ko pesa temps oyo vraiment tiki mboka musiko ye ezali vraiment sengo mingi maintenant bakana bandeko yo balandi likambo yo ko tiana nutembete zala lokola mundele sa toka yuki likambo avant de raisonner nanu akochola nanu te alors biso peto ça appelle lokola ndenge wana donc oyo to landi awa ce qui te montre comprendre te to tout na pe nzambe na ba sacrifice na mabondeli nzambe ako révéler bino to ako révéler lisusu mai oyo pe biso to zuite na banzi conseil ka ko pesa pa bande ko to kolanda makambo yo yango wana na suki bo komba tata mwana peli mosanto merci à solo bande ko balandi radio télévision Kimbangiste siko to komi na suka émission na biso to pesi bino merci na ndenge bo utu kolanda biso et puis na patience o bo lakisi e pa ina biso bande ko na bino bo vandi bo zeli ti émission oyo esila na kanisa makambo oyo euti ko bima awa esala bino pasite ezali makambo moko ezali vérité o tozali kolobela bino tango nyonso bokolobaka bakimbangiste bakolobaka te tozali kolobela likambo ya solo pamba te lingomba oyo ezali lola okotikala komona na kati na mokili oyo lingomba moko te bakobenga oya kotambusaka bango azali nzambe molimo mosantu azali te tokomonaka ba prophète ba bishop ba kombe belé kasi biso papa Simon Kimbangu kiangani ye nzambe molimo mosantu soki bolingi yango boya ou bien senga epa yozali senga na molimo nzambe alakisa yo papa Simon Kimbangu kiangani azali nani okomona pona lelo to suki sazaki ya bino ndeko papa Lambert Makwemimo na lisungi ya papa na biso papa Fanny Ramazan na pesi merci pe na bandeko nyonso ya mboka ya Grande-Bretagne na lingi bino mi na pesi bino merci mingi pa mokolanda émission o esalami pa ina bino kasi na kotanga ba kombote na pesi bino nyonso merci pe bandeko ya France bandeko ya Belgique bandeko Espagne bandeko ya Chine bandeko partout esika bozali na Kina Angola Congo Brazzaville to pesi bino mbote biso bandeko na bino awa na kati na Ratelki Europe na émission masolo nde pona mokola lelo to sukisi wana botika la malamu to komi na mbala sima merci merci papa révérend bye bye inspecteur vraiment merci ouais. Merci merci papa Lambert